Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Vous savez tous bien par la grâce de Dieu. La vidéo elle est là, nous allons maquillage, cheveux et get ready with me, ok? Ça fait longtemps que tu salis tous les deux ensemble. Et pourquoi pas tout ça la vidéo où on a bien ensemble et ça la cas bien. Wana comme on que l'ongeza vraiment propre et dans un mot choisi l'onginanga ina crème ezali crème à marque zaka vraiment puis ça rend au simples il faut que somba on tellement dans 3 simples nango ezana no il faut que somba ngo et na yoko make prime oza prime sika ke na somba ki eza ya milk na mona prime o ba youtube ça ça la ngo truc ba pe que ça bien na ba toujours que faut na somba mais na somba ngo na selfie jazz ezala toujours silly mais thank god donc somba ngo ezala kitkala pe ka moko yango ne moko nanga na zwaki donc na tie primer na tie base comme bozomona na pakoli après na koya kosalela ozali concealer nanga ya marque ya orange moko sala concealer ya orange mais ya oza na ndako concealer ya orange zaka pona bomba ba tache na elongi donc mikolo na liaki nguba nga pa na nguba toyoka na te mais trust me mabande na linga kango pa mo nguba mo baguette mo koka nzambe anyway wana nazo benda concealer nanga orange bien obenzi yango bisika o check yango kosela pe misapi après wana naza pe na poudre nanga ya sika omona ki on déjà na vlog eza naze donc voilà faux de teint is really good pe eza pe munene koleka faux de teint ya marque eza pe moins cher que faux de teint ya marque donc voilà na bito mekonga na bino lokwa to mekaki na magasin bebi ka ba magasin za kana beaucoup de lumière na bito to mekonga na bino na ndaku et ça la ka bien avec beaucoup tous les maquillages tout en déco ça là donc wana na obenda faux de teint nanga bien na poso nazo beta brosse déjà technique la rose ça la ka pona faux de teint makitoko beta brosse non na elongi pona ebumba ba tache nyonso za na elongi mais regardez-moi ça ma belle faux de teint it was giving it was like eza bien pesant munene comparé à faux de teint ya marque au so shock anyway wana na ekocha o ezali concealer non cha concealer nanga ya pro yeah Elegant Pro yeah Elegant Pro c'est ça I think it's Elegant Pro yeah na chango ko bozomona wana solingi ba détail na osinga ba détail ma belle to na ko pesa so lingi kombo mais oui ki concealer Elegant les ala toujours kitoko après na ko cha concealer zaki ya moi pembe ba technique na sala ka pona ki concealer na pop na ngite concealer na zaka na couleur à gold mais na lingi ke pop voilà après wana na ko cha poudre pona ko vandisa concealer na ya Elegant pona ezala mafuta te et na tie bisika on a chaki concealer nanga après na koya kocha ozali contouring non c'est la tube nanga obozomona ezali ya Fenty donc ça ka vraiment tube eumeli eumeli makasi na linga ngo mingi za ya Rihanna Fenty voilà wana nazo benda ba jour nanga jour c'est jour ndabe nazo benda ngo très bien wana comme bozomona ba les belles dames na bendi maquillage nanga vraiment bien parce qu'il faut benda na ba ligne mona na te donc zo vraiment temps na yo après na koya ko zo ezali ko poudre nanga ya contouring na koya ko cha likolo ya contour nanga ya Fenty na chaki ezaki ya crème donc voilà et na ko sko poudre na tisko likolo nango ma belle na benzi et le koleki ko benda na maquillage ndeko nanga ezate donc tongo tia maquillage ndeko tia mbamba on te pour fo benda vraiment ya comme bozomona na sali pe na zolo et tout na benzi yango très bien wana na tiki toujours poudre nanga na se ya misu pona ekota evandisanga et longola vraiment ba il peut na ko benda ngo ebima kitoko makasi donc voilà après on a kota na elongi to sala makiki ngana bino ensemble baby kinga déjà na sala ka crayon à chocolat pour crayon noir et les ka donc vraiment crayon à chocolat nyoso osana crayon à chocolat moniki olingaka ma belle sala makiki na pona ebi ma jolie
na sisi ko tracer makiki na ngai wana tokoti siku na misu na biso pona kosala ki misu na biso ezala kitoko donc na be vraiment te que couleur ni faut na utiliser pour lamba na lata bomo donc zaki comme vert citron comme ça et na ngai te que na tia couleur à vert wana na misu sunte ezala nga trop so na ngai na tia couleur moko moi pas vraiment nude mais couleur moko zo mona na bomona ka des vidéos ezo l'accepter peut ba palette oyo nazo salela pena ba couleur oyo nazo salela bomona des vidéos ezo l'accepter vraiment simple mais c'était vraiment joli donc là bozo mona comme nazo tia ba couleur nanga na misu ma belle et le koleki ko benda ezali te faut vraiment ko benda pona couleur na yo ebima joli donc palette nanga oya nek na lingango mingi parce que na sela ngo même look à journée même look à soir na lingango donc ana manda ko kepe barbecue avec les amis donc voilà et zaki vraiment barbecue zaki birthday et zaki birthday donc avec les amis so na linga vraiment que maquillage na ngeza vraiment na temps quoi mais ça a trop té ça va quand même moins léger donc vidéo relax bino ne tout ça là maquillage ngana bino ensemble Voilà ma belle, wana siko na silisi o ezali misu nanga na kokota siko na elongi wana na poudre nanga ezali poudre ya marque na selaka MC50 na poudre à marque donc voilà yango de nazo pakola très bien ko bosa na ko pakola na matoi te na kingo te ma belle donc voilà prendre na ko sela o ezali Fit Me ya je pense qu'il y a L'Oréal, oui, les poudre à L'Oréal, Fit Me, on a quoi que ça là, aux allez na couleur ya caramel, et on a quoi tia siko kaka na se, il y a misu nanga puna ben de la poudre nanga na tia qui a pembe, donc voilà, comme vous on a brosse nazo la kisabino nazo bin de la poudre nanga na bisika oyo na chaki ba concealer nanga poudre concealer nanga to benga poudre ya banana après wana na koya kocha siko oyo ezali fard à joues ya marque na linga fard à joues au mingi parce que kendara vraiment avec tous les couleurs au sel na miso donc voilà na linga bloka marque mingi na bité pourquoi I think it's the best for me. Et nous va les belles dames, on a un fard à jour, après on a un mpena zolo, après on a quoi salela oezali engengi seli, on a tongenga ma belle talengengi seli on ndenge pop. Et on pas pas qui nazo kende vraiment feti parce que ah vraiment non ça la kutu ba jete talande nazo ngenga na ngengi vraiment ma belle pardon. Donc on a pas notre engengi seli na comme mon likolo zolo na se wana comme moni et na kozongela encore poudre na ngai pona na benda biloko nyonso o na tiaki na elongeza vraiment important donc on a na tie biloko na benza encore poudre na biloko na ngai nyonso pona za circle na ngai evandi kitoko comme na ba toujours que loko leki ko benda na maquillage ezate après na koya ko sala ezali Morphe spray ezali setting spray ya elongi I like this spray though first time que na sala lango c'est vraiment bien I like it na kanga ma mingi na NYX maintenant na meki oil was like wow I stay with this spray I think na so maki yango 27 livres na John Lewis Ok ma belle, wana skoto koti siko na lèvres na biso, on a nazo contour lèvres na ngai, na crayon na ngai à chocolat, je pense que c'est un NYX, oui, na crayon à chocolat que j'aime bien, on a toujours contour lèvres na ngai na crayon au son tia couleur, on a Kelicia, donc voilà, après on a encore que ça la paix aux ezali lip gloss ya mat ya NYX comme bozo mona na linga couleur au pe mingi j'aime donc crayon nanga na rouge à lèvres oyo epesaka vraiment makambo comme vous mona rouge à lèvres na c'est lip gloss mais des gloss ya mat OK après on a kocha encore contour bien wana ya crayon nanga chocolat eza compagnie moko bon c'est la compagnie NYX que j'aime bien regardez-moi ça au côté comme ça ce que lingi be ko chape gloss likolo ce que lingi qui épaisse moi glacé donc voilà ngana ki obakisa gloss likolo ba anyway on a na kota ce qu'on a mis sous na chepi ba fossile nanga ce que linga fossile te ko tika mais moi comme ça j'aime après on a comme zaki musika pa yoyo zaki occupé donc on a fait ça la souki
kanga moko na choité et na zu perruque oyo asalanga déjà na bisko na bongisango pour fallait seulement que na tongango na lisango donc voilà fait seulement na lisango et tout et ezaki nango facile donc image la sabino comment na bongisaki perruque na ngai oyo na lataki yango encore na fête na zokende. elongolanga na libulu epesanga ntina na miso ya bato na lobi. Ok, wana tozongi siko na suki na biso nazo sala oyo ezali baby hair na saba baby hair nanga na gel na biso ya got to be eloko oyo na tie col likolo col na perruque nanga liboso eza parce que perruque nanga e bouger te hein boyebika emo na fiti molungi ezala koki kotuka omoni ki col perruque comme kozonga sima ko bouger donc yango kina tiaki col wana pona perruque nanga ezala vraiment sécurité et ningana te donc voilà après wana comme le bec na ko bakisa feinture likolo ya lèvre ou ezali glace nanga feinture donc yango ndena tie. Donc voilà, maquillage na biso c'était comme ça ma belle wana zomi tala na mi lolo lelo ni na bakisa eloko ni na longola na moni que suki nanga c'est bon bébé ça na commentaire moni suki nanga sali yango bien et vandil bien comme yo et ni les belles dames voilà suki nanga c'est comme ça on est ce qu'on a dit OK na kende ko bungama mais avant que na bungama na la kisa bino maquillage nanga botala ngandilonge biminga lokola ba bébé anyway wana siko na lati bilamba na chiba accessoire après na koya kocha ou ezali parfait nanga ya Chanel non yeah Chanel ouais Chanel donc voilà koboa kama parfois pour na olumba mo solo kitoko et voilà wana look na biso c'était comme ça comme bomoni na bina la kisabino na présenter les bino maquillage nanga na look nanga bomonde ke ya et qui ma cas que c'est peut-être couleur à vert hein que ça la trop mais comme ça nude moko ya bien vert non parce que ça ma cas rien à dire ce qui na biso il s'amène très bien et vandi na elongi très na et vandi na mutu très bien et bah c'est sûr on a check na maboko za ki ya Shein na na code promo oza Stéphanie la rose 15 donc voilà on a token de Siko Fate donc voilà on a tout dans Jocelyne say hello et tout dans Yves hello les belles dames outfit à Jocelyne présente toi Balenciaga jean from Zara white free chemise Versace hoodie Balenciaga Versace glasses, Gucci bag. Hey Zambe, mboko nyoso libale sili. This is my outfit. Yeah. Okay, barbecue. Babi na tabane tu na pas trop l'été na butu non meka. Akaka ta rencontre pour na longoli. Donc ça pas il va bien que notre base tout ça là-bas pas pour na bisoter. Donc voilà, outfit na biso ya lelo, c'est comme ça comme vous mona. Tozana na beaucoup de pas parler de son artisan ni tsamba lola na bossani je pense que ça public designer yeah je pense que c'est ça toi na Gucci et toi na slippers donc voilà simple de ke barbecue OK so et moi to kike ma ko laisser les passer to chez les papa bah anyway ba les belles dames toi na Yves bon na Yves bientôt OK toi na Yves ça va hein? Présentez biso outfit non pas de mon bois kitolo bois kami Cappuccino my sunglasses Dior my earring Versace ensemble Zara my blazer also from Zara so you look pretty yeah baluka to mona basse bois ka basse ah on a to komi que je place.
Et nous, les belles dames, on a commis la fête. À la décoration, c'est vraiment joli. Ils ont un ciment, ils ont un nini au jardin. Et bah, ça, il y a mon nice, ça là, Happy birthday! Look at you! The birthday girl, birthday girl, birthday girl. You okay? Happy birthday. Nasce pelo mundo. Nasce pelo mundo aí. Boleh mana tidak bino? Dia buat kanan ni. Dia buat hijau dah mana tu comme ça? Zombie.